Bonjour, bonsoir, ça dépend à Herbozo, la émission na biso Koseka Gogo na Kata E-News. Suivi na pesibino mbote partout vous allez vraiment les loto Koseka vraiment elongo. La bonne sanité bambote nanga et pas ya José Yung l'homme simple na Kata Nouvelle-Zélande, sans oublier Mama Yuyu Mama sociale na Kata Kinshasa ba bon séjour na yo Mama Yuyu Mama yo ne makambo. Lelo to seka vraiment gogo émission na biso ya lelo Koseka a gogo lelo to koyeba ba choix ya ba papa ba choix ya ba mama selon bolingo ndenge mutu alingaka na baguna ye 40 to lobaka na ndenga Kinshasa mutu alinga na baguna ye lelo to koyeba banani ba lovaka trop de love banani ba lovaka vraiment lelo to yeba ba guya moko na moko a toza précisément na limité industriel to tambusa micro balader pona koyoka bandeko ba koloba to seka a gogo to leka. Bonjour papa. Bonjour. Moi mutuna na ndenga boliko olinga kolove na mwasi ya mukie to ya munene ya mukie olinga love na nani na mwasi ya mukie. Pourquoi olingi ka mwasi ya mukie po ya minene pe baza na bango e bazala na bango me mutu nyonso pe azala na bakuna ye ndeti oguni oka pa mwasi ya mukie aya mukie kaka okaka guni pa mwasi ya mukie parce que préféré ka ya mukie te bako moyen na expliquer bako eza te mais nalingaka mwasi ya mukie. Yo za mukie olukaka mwasi ya mukie nalingaka mwasi ya mukie en plus thé à chocolat. Yo pembe mwasi thé à chocolat. Pourquoi lingi mwasi ya mukie thé à chocolat? C'est que secret mo ebomba mi na kati wana boy koloba. Te na boy te mais nalingaka basi ya mukie. Merci pour la réponse. Bonjour papa. Bonjour maman. Tout les arabes boye, to ebike non na mokili basa minene mike bazali. Na ebite guna yo linga mwasa mukie to ya munene selon yo. Na linga mwasa ya munene. Pourquoi linga mwasa munene? Parce que mike pe baza. Selon choix nanga. Ngai. Donc na linga muto amke na loboko na ngai te. Linga ni te? Tomke na loboko na ngai te. Linga muto amke na loboko na te. Dans sentiment yo kakata oza mwasa munene. Non, donc na yo kaka bien penza ndenge kelami ke moto ayo ka sentiment pona mwasi na ye. Ya moto ka sentiment te. Na yo ka sentiment te. Na yo ka netu mukua, na yo ka bien te. Kaile kwa nini? Mukua. Mukua. Ona mukua ngo wapi osanta mukua. Non, na zo epso vérité na sepelaka mwasi ya munene. Merci papa. Bonjour papa. Bonjour. C'est moi question malgré aux autres kanayo, question abiso ezaboye. Basi baza ba gère rebelle na kati ya Congo ya minene baza ya mike baza ya moyenne baza. Siko selon yo linga vraiment moi so vivra na azala ndenge ni genre moi so linga. Alinga ka mwasi ka ya muke boy mwasa munene. Boy mwasa munene po ane. Ani alingi mwasa munene maningi mwasa muke parce que mwasa muke atambola na risque munene atambola mabe. Ya muke doyo lingi mwasa munene kaka ya muke ka po atambola bien munene mabe. Elo onyela kisi ki munene atambola mabe. Wa muke so atambola nzela bato ba olula emi. Wa muke munene atambola nzela bato atambola boye bato ba olingete. Merci pour la réponse, merci. Bonjour papa. Oui, bonjour. Na émission na biso Koseka Gogo tongi toyeba choix na yo basi baza munene za ya mukia azali siko selon linga mwasa mukie to ya munene selon guna yo vraiment pour sentir vraiment bien so ozana mwasi wana linga guni. Ok, merci na question ningo tuninga nga d'abord nako se présenter to na lobaka ka choix nanga. Oh lobaka choix na yo car ko se présenter ko loba pe choix na yo à la fois ça problème te. Bon. Na se présenter te mais pour na ngai choix nanga mutuna mutana na choix na ye mais pour na ngai na sepela na mwasi ya muke. Muke poani basa minene pe baza. OK. Na linga mwasi ya muke non pas parce que nga na muke mais na linga mwasi ya muke parce que pour na nga moko na sala ba expérience belé basi ya minene premièrement baza pe manoki kaka muke boya bani ko pema lobi basi na lobi boye basi ya minene baza ka pema te kaka muke abani ko pema wa net libata. Ndenge nini ka mukia ko mopema wa na makambo ebele mwasi ya munene vraiment kokaka te au moins so babi mwasi na mobali c'est-à-dire soko tali plus loin eza kama makambo ya bolingo kaka o comprendre siko na bolingo mwasi ya munene akokaka te
soki bapesi mwasi ya munene kaka moke abandi kopema bona mbeto akovanda lokwa libaya lokwa libende moko boye do akobouge te ke akokomema yo bobandi na songe ya mbeto boketi na mutu bobandi mupandi boketi na katikati okomprendre mpo na nga nasepelaka na basi ya mike mpo bango bazala mpe makasi. Vraiment, merci pour la réponse. Bonjour papa. Bonjour madame. Malgré tes yeux, vraiment, bozo les canayo, tongi toye bagu na yo. Donc par rapport à bolingo, sur lingra moi c'est mon kieto ya munene parce que mutom taza choix na mokili yo lingra moi si azala donc ya mkieto munene selon gunao. OK, merci pour la question. D'abord pour être franc, bolingo est la question, il y a compatibilité. La compatibilité, mais pour répondre à votre question, déjà, dans la préférence, moi, c'est ça me pousser. Bon, ça me kémingité. Donc, je dirais taille moyenne. Taille moyenne. Ce que vous avez dit, taille moyenne, on a mis poussé au Santara bango ndenge ni temps aux anabango. Au lingika ya mi ya taille moyenne, et mine ne peut pas anabango. Bon, je ne sais pas consentir dans le sens ni nous autres là. Je pense que il y a beaucoup, c'est déjà les femmes qui sont courtes, un peu provocatrices et c'est ce qui fait leur charme. Ouais, la nuit est tellement embêtante et moi j'aime ça. D'habitant aux Akana et Bango, Santara Nengenini, moi si à moyenne ou à Santara vraiment Nengenini. Bon, je dirais à l'aise, hein. Je suis à l'aise avec. Mais l'habité, elle est un peu plus précise dans la question. Ah, on a habité au Anaka. Bon, ma vie s'entendra bien. En tout cas, je suis trop flatté parce que déjà, sur moi, ça, j'ai un gros langage, je me sens un peu menacé. Je sens que. Ouais. Merci pour nous. Et là, j'ai la facilité d'exercer mon autorité. Vraiment, merci de la réponse. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour maman. Choix na yo, doana basa minene mikie ya mikuse donc taille nini oyo préfère vraiment so zana yo santara l'aise. Ah, na basi oyo ngana na se santara ke o soki na sana na l'aise. Bon. Natala kape lolenge nini ke ngai mo pene na ndenge nini na zamuke. Bo soki kai komeli biso. Tamususu obenga ba mimba ya memelo mwasi. Mais yo kokate mais lokola ngai boye aza muke naza na facilité ko memaye bo soki aza munene moye pona memaye kutu esa tendesi na linga mwana mwasi ya muke ko aza na taille muke mais aza na ye kozala muke ngolo bateke azangi poa non kozala muke ngolo bateke non mutu oyo aza maladif te eza mususu akoza na lene muke mais azana taille moko normal o eza que ce que ozana ye facilement au passer peu bien soko luki mo samnene na oyo zamnene te so ozana mbongo to benga au secours donc bakoboya na bango tam soupe na kata mkongwana bakobetolo pe mwasi pe hein lobi bakobetolo pe mwasi hein tala kuti ye kuti ba memela ye mère hein ba memela mwasi siko nganya mwasa muke on na ebite na ba misusu selo bango mengane na ebi so oza muke kozala te ko complexe ndé ezala te papa maman complexe ndé ezala te amoni lozo mamboko complexe so ngana lozo mwasa munene ngabe amamona metala emombali aza muke zamona te ke na ba kashang misusu to ko ma place wana mubali na yo deva mwasi bamona ke mwasi abima mukolo yo bima mwa muke non yo raison des arabes na bongo. Merci pour la réponse, merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas eza pena mutuna moko malamu so bo continuer la mission vraiment et opesa ba tsu mayele po atika o abengi complexe na vie so mono ko ka mwasa munene te ya talaka o eza so so le ko kina mungongo na ya mema oyo mona kisinga nazali nala kinana muke vraiment pilipila muke swaka pe swaka suna nde kali bonjour papa. Bonjour. Tout na biso eza boye c'est l'on ba choix
tout le monde a basa minene baza ya mikebe baza ya moyenne pe taille moyenne bazali siko selon yo vraiment baguna yo olingaka moi ça za munene to mukie. Bon, vraiment pour mon choix ngalingaka moi ça taille parce que ya minene je sais pas parce que toi la choix ngalingaka moi ça taille puis na pe munene makasi mais taille vraiment choix la ngwa on est santaka tant oza moi ça taille wana ndenge oyo sepela kana oya taille. Donc, on s'entendait ni dans on moi ça taille. Bon, moi ça taille quand je suis avec une femme taille. Bon, c'est vraiment bien dans le temps bonnet dans la l'aise. C'est pas que là dans moi ça grâce, mon néné, je sens mal à l'aise, gênant, ça fait ça. Bah ça me pas gênant. Non, pas vraiment mon néné. Que mon néné était qui a la obèse, mais mon néné que non taille mort bien, merci. Vraiment, merci pour la réponse. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonne année. Comment on m'a pasteur Sandrine? Amen. Amen. Ministère Amen, il y a pasteur Mutombo. Maman motu nezara raboye. Selon bagou na ba choix. Yo olingara mobali azala ndenge nini munene to mukie pona yo. Bon, na part ba moyezo le belo côté. Munene to mukie eza li to loba tout simplement que mariage eza lipamboli ya Nzambe. Mobala azala munene azala mukie eza guna ngai ndenge esengeke par na ngai ata za mukie aza yanga aza munene aza yanga yo baguna yo vraiment po mutu azana de choix te faut zana choix moko yango na tuni choix na yo ngai tant que choix ya mama kopesa na bana donc azala mukie azala munene ye kaka ndenge ditumba esengi ke ye kaka bon soki aza na ye libumu munene a munene ngai naza mukie soki kosimba te na mofu simba makasi ye kaka do azala mukie azala munene ye kaka. Merci pour la réponse. Bonjour maman. Bonjour. On a Kishasa oyo ebele ba roman préféré basi ya mike to ya minene bala mike to ya minene to ya taille moyenne. Sko selon yo na ndenge yo lingara vraiment mobala zala baguna yo préféra mobala za minene to mukie. Nga préféra mobala zala mukie azala munene te. Kwa ni olingika mobala zala mukie. Selon taille na ngande sepela pe taille mobala kozala. Mais yo to monde oza munene. Siko yo mobala mukie yo munene pourquoi lingika mobala mukie tant que yo oza munene. Eza selon guna ngande na sepela. Sepela no ka mobala za mukie. So oza mobala mukie santaka ndenge nini. Loko eza guna ngana santaka na ngati bien pour eza posa na. Vraiment merci pour la réponse. Bonjour. Mutu nezara boye selon bagout tokoma mona basi mi ba msuba linga basa mikie msuba linga la bon ya minene siko to yebite choix na yo préféré moi ça za ndenge nini mukie to munene aya moi ça munene pourquoi linga moi ça munene moi ça munene pour alinga moi ça munene tant on a dobé dena boisco calme mais moi ça muketi lobby on alinga moi ça munene pour tant on a dobé dena mais moi ça munene alinga raiti. Moi ça mukie siko ndenge nini moi ça munene ka goûter goûter suna ndeni te goûter na ka ngote na linga moi ça munene ya mukie ka guna ngote. Vraiment merci pour la réponse. Tout commence bien finit bien. Et ça là qui vraiment émission moko to seka à gogo ko seka gogo biso tout seka na sûr que non to seki botika la fidèle na chaîne na bino E-News TV yango nde makambu na kata E-News TV bozwa nyonso bozwa nango vraiment pour ça. Merci na abonné na biso nyonso tout, merci na batutu balandaki nga de partout, merci na Nati Kitoko ma copine privée, merci na Richard RM bien na salinga na zala 565 na bandaku na bino, merci na ma sœur Patricien de la patrie, sans oublier maman yu maman sociale maman ya bana et pas à qui côté branché à kolanda émission na biso vraiment on a le vraiment to suki awa à la prochaine bye.